Muyombe Gauche. Oui, bonjour maman. Oui, merci beaucoup. Lingito yeba pièce na biso docteur Chrétien et banda qui peut esili. Yebisa biso message nini oyo peuple congolais a retenir par rapport à pièce na biso nini esili. Bon, pièce na biso ya docteur Chrétien. Papa tu papa nini ah. Pièce ya docteur Chrétien ou aussi. Pièce ya docteur Chrétien et ça, le premier épisode, il y a 83e épisode. Alors, pour nous résumer, il y a pièce et ça, long métrage, et ça, histoire moulaï, il y a bien, et pendant qu'il y a un comme il est, Nassam, Manane wana ayachi koboma. Ndeko moi c'est Sam, Mbeli et Yakiti et Choubié. Alors, résumé, on est sur qui nini parce que tango kopesa ba conseil ke mbanda mutu oyo za mwasi ya muninga kolula kaka ndako muninga toto mobala muninga te abomaki ye suka ye mwasi wana oyo abomisaka ye akene panganga ye pa suka ye pa kufaki kwa nini bozwaki nini peut-être ka bomaka ye te peut-être maman na pe alinga za ane aliga kufane te ya mi balete komaki na sujet ya docteur Chrétien. Docteur Chrétien et akutana na kumoko boye ya Silover abando ko bela likolo ya mwasi wana ndoka ne mwasi wana abando ko bela wana ka mwasi ya docteur ti bazo ko pota bazo ko yeba te tango docteur ko yeba etikala ki ba risque aboma docteur wana aboma Silover et ndoka de en plus kaka même Silover wana ndoka nde aza beau frère ya docteur Chrétien. Umoni tozo pesa ba conseil surtout iso bibali tozo bota oboti kuna mwana tiki oboti kuna mwana tiki oboti kuna mwana tiki il faut to soit kabiso bibali ba responsabilité il faut to soit kabiso bibali ba responsabilité ya ba zemi oto tiaka zemi ke koto landela zemi wana oyeba mwana na akusuka ndeni. OK, merci tomoni na suka pièce Bembe Silover a Koufi, ambiance ezalaki penda le quoi matanga en solo. Et ça ba tumsusu kutu ezalaki ba discuter qui quelque part en disant que quand les a mise en scène tout ça, mais quand on peut expliquer biso ezalaki réalité au dépenser qui beaucoup ndenge no lukaki au réunir population nyonso wana bayati na fin ya théâtre na biso. Vraiment. Amoni population bayaki na matanga eza bato mususu bazo ko raisonner bano okalisa te muyombe ko te kezo ka matanga bato po bano bake boy muyombe ko ça homme public muyombe ko ça public na Congo place que na ngani bato batonda omoni place na tiaki te na talaki na porte public ya yango ozomona public batondi oyo ya kona ko sala batante nanga na lele pa bato oyo baza ba biloko balela ka bibeli na pesa ngombongo essence po bazwa mitu ko ba ko tikela ba biso biloko wana to tourner mais taka to poser ba be ngoni ba tango ba ko poser ba katafar wana mi fotala ngirigire yindi batu batondi tala yo moko pono ko lakta Valeria ya Muyombe Gauche groupe nini oyo kolela matanga boyi bato andimi ki te batanga oyo eza lokuta te eza théâtre te eza batanga solo eza kapar nga Muyombe Gauche na Congo ya nami wana ezalaki matanga ya biso moko na kati ya pièce na biso provoqué par biso moko wazaki na cercueil ezalaki payé Silover muto azalaki na cercueil usa azalaki na cercueil parce akufaki Silover akufaki tozio totia na cercueil ndenge bozo monde oyo na kati ya cercueil parce que akufaki alors OK, merci beaucoup pièce ezo banda sika okoyebisa peuple congolais nini ba obazolanda bon pièce ezo banda sika moninga Muyombe Gauche banda na vinanga na lobango butumo na fuaraka pièce moko na lobango pièce moko e fuarisa kanga na kendaka na première pièce na kanaka na distal première pièce na kotaka na distal e fuaraka na ndima ngo ke fuara pona nini pona mano kanisa place na uti na place zoke est-ce que na corrigir dans le bébé sanga moral parce que place na utaki na banda ko futanga mbongo ebele alors tango na ke na distal embrouilla kinga est-ce que place na ye
na distal bakoyeba valeur na nga vraiment première pièce nayi kofoire mais tant namoni ke na kati ya distal ke baautorité ya distal Congo bapesi confiance na nga balingi nga namoni bolingo alors na continue musana na nga ndenge esengeli yango omoni premier nako suite nango nako jouer pièce o babengi nini ndundu na koka na journaliste bazola mwasi bazobe tobengaki pièce yango titre pièce nako pesa yango pièce yango titre yango jugement d'amour ndundu koka journaliste bawoli mwasi alors na fugulu musana nga oyo uti kosila oyo docteur chrétien bango moko bamoni tala nini tolakisi bango oyo mpe tozobanda titre yango serment d'amour nazoyebisa publike na nga oyo tozobanda titre yango serment d'amour titre yango serment traditionnel bapesanga confiance na te kodecevoir publike na nga te muyombe gauche aza champion article à champion. Ok, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Mama. Okay.